Yo ini ba petit frère genre en fois enseignement comment tu n'attends Pierre ba mona ma belle famille car ça comme na mbongo te ba inaki yo popi mela bango ka ba mingi église na boy te so que église pesa ma bonne pesa dim mais na maté o ya camouflage ko ça rapport rien forger ko lo mukila te pesa na ni faute même moi ça ndumba motandumba baka nana sala masimu tabambe libanga comment ba ninga bo bimisi liboshi abino bobombi et belo moni bango so ka zo foutre la mutoki na mo de pesa afanda ni appui mazana banda ku 30 arondi matcha ba camarade ba fana ke ndeko na fan so ndeko na lalika lelo ko mingam bana basumbi ba bese nga lopang oya bango basumba ko kiparate po nani se ko zo tianga kakasi manzela kende to yeba joy kama na pesa ba schéma ko konta kana ba tuté tango ko mina ajo ko katcha prince nyomo ko saba simba yo leader ate opolele neti ko memo place ko memo ko na machichoka ko kangi ngana ebike elevation nzambe po tomba Alexandre na kwata soki oya kembi pe na nzambe soka tomba mi po songa na shita banga makasi poko tomba mane uti na boye soko moni ba misusu bazo renye tala nzambe azaka nzambe bible ko mema ngo tei mozana misa molili oyebi bazebele na mona moka zote ya bible pa matate ya melino noir oh mususu ameti deux bières muto moninga na kotika jamais ko zala arbitre muto azotala na chichakande bembe oya zotala keba ponga moko na lekana biyoma ti lelo na sa motei kote msusu na likiba sanga misapi natika pe badega ndeko nanga na wala bano polele o mboka na te so comprendre na pesa ba piste clé yaka muki en ordre ndeko sa ba tu ebele omoni elelo mais na lero yo ozana mwasi moto cha fine spectacle mali kam geto kenganda il faut ba place so na pekisite po mutuloko la na période on na somo na mame kenge ngambo na ngavo mesila na programme abadi na ocha penda 10 000 francs 2000 à lundi 2000 à mardi 2000 à mercredi 2000 à jeudi n'était ça comprendre nga na erreur ndeko nanga na ocha moninga challenge numéro 1 talaka ngamo ko so na piaka na boya ka kusukola nga nanko wana saka to piaka oh noke wapi na piaka lendi na bina usuka ka jeudi nzota moya na simisi na ninga pa mona nga fo na lumba na lumbeli yo nalia te poseku e kuba koba mama na jeune ba banaka po bango tu mabele bimaka te oya kolina nani oboyeba apesa ba piste claire sakana oyemboka biyaya yo kanti nyoka ta sanga maboko tanga karesaka mwasi asepelaka te karesi kuti ya nyoka eleki ya mu biso twana maboko mesa mabo alors ebimelaki wa okoyeba na apesa ba cour d'état oyo eza pays moko ozonga jiga koya mokili biyaya te mutu tu azosouffrir meme bataba okamaka te taba na kati matiti mazoganga bebe matiti oyo eleki mingi ekomi lokola kao babi kao tsakama babenga ngoni ngi olali musuka na kati ya pongi mo santike nangi na kufa pongi so memo na pongi mususu keba yo yebelado oni mamenga zo kufa na pompi chance na zana ba sachet na pembe na gumba loka mikanda leta na ba sachet pembe ata 8 les oka il remplace carte électeur na kena moko na pompi na charger mai na tobelo kwa biberon na si oso mona volontairement exactement vider tous les chassés stock so baluki mukiyo ka libomu tunduru kiguru aquarium nyama libomu so sa ngaka tina kingo wana okay wapi ozo melo kwa soyi zonga komboka tala na kenda konje pa bande bana mikia baleki ngana ndirasa kolia ngabi komanga mkono kinzela tika 14 bana bazosaka naka bazose mais côté pe ba meliti na monité donc en temps to fani ba bike mo pa yo bazoki manga moko ba ka bola mapa na chambre oya kocha mela pa ngisi munaka bimilo kwa aliete elongia mawa njoka cholia paina kati nga mkono zota njoka ndengo igo ngada nde boye ta on atimbela ki poids upango assassina omboka ta ba iba assassiner ya omboka teta to monona ser na biso site ya kapashi sala batembele ba moni retour na qu'est-ce qui s'est passé pour ça la absence ebele na absence ebele te bango ne bazali na absence nga aboye to salite na zana rangi na mutute na ba rappeler ka ba bien donc
bino tout boya ndenge moko exception ça raté pas nanga wa ba journaliste à partir na bino bato batala kanga non na boy bandana moni faut ko ba vie ko mona ka mutu somote na lobite ke ye ba bandana vie soko quand même mutu pas le kambongo ogumba melie ko le kanzambe banga ndio apesi opema mutu tout monde est normal pesa mutu valeur wa mérité si tu as mérité valeur pas ça bien na poto na galeraki atindela ngambo par rapport ba journaliste moko tatindelanga na ba polele à part ba connaissance nanga donc ça bien na ba non. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. En ce net moment sur Concept TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement et bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche magazine Couleur Show présenté par Alex Nandoumona Moulouba de Benjamin de la Presse. Mon abonnement, merci d'abonner tout. Vous pouvez faire confiance, c'est aussi là, vous partagez vidéo de vous messana. Commentaire na bino ça la toujours force, c'est aussi là no boulot. Nenge bolinga ka encore merci na Olotis Malandi derrière la caméra. Merci na maman fille maman Masolo. Il y a Papa Das Milan, merci à toi les jeunes boss, le fils de Yapa Chamou, mon maman Linda, maman Domi Kimbembe, femme forte, Lina Kimbembe depuis London, à mon bon mauvais Patrick Tifazé, courant Yachine Gombe, la Gombe 32 ans de pouvoir, Guy Basket et Mokonza double continent, Koudai jamais rata, la moni les sous mauvais papi, moi à la carte qui gagne. Je pense que l'introduction, pour comprendre que je suis avec Pasteur John Lité à PTL, Otis Malandi, Fongolanga Tosolora déjà na Pasteur John, bonjour Pasteur. Bonjour mon frère. Bonissa. 565, on a base. Base. Vraie base, il m'a dit bar pour toi t'aimer. Bar pour toi t'aimer, c'est les boumou déjà, qu'on a relobate. Les boumouté, il faut comprendre. Au moins, boye baka degré à kukumisa kolo mukili. Kukumisa nzambe kato c'est la prière à vola la to so bimi tongo. Kolinga kukumisa nzambe te so ki kopa mbongo esimi no moni nzambe mala. Te. Dinga nzambe na lero moni ki muto zo kipe ote ozana puite mozo ko matongo mozo senti que na olia mabe menzo te sa makasi dinga le nzambe lero so comprendre nga do moni place na timbela na yeba ke ko fifa na ngeza nzambe na fungolo vrai ce qui na famille nde na disqualifia ce pour na batu nde mawatro tina za kolo mukidi ya moninga échec na réussite yeba na raté ce qui na zui merci ce pe na zui te tant que na za merci po e bele ba sala bango ba privilège ba tinika bango po ba pela te ngana démarrer ça car donc ça démarrer voiture zanga démarrer me pe et peli faut ça là ko zokanza me na blague te na te na vérité ndeko nanga obi mate okembo kemba te avola mkana tongo soko fungoli miss avo tuna makamambimbi kope ko simba te nzali ko yana zobela ndozo zokaka kolo mukike te ozapenda vrai po biyo mawe azo couvrir yo yebite yo suki na kolela nzala po kantike suki siyo soko taliba poche ya difficulté lekyo na kilo zo telinga na mezana mbongo okomona que ça bien tala beta tourne hôpital au moins na pire yo akota kuna likamba yeba take na malade mukeme komelenga famille peut tonda budget basala boy mabe mutazo kufa kotal et yo mana pe ya pepele soko tali ya kutu banka na fungola yo voilà de place na bakate yo moninga faute zakate na tonda te kolo mukili umela ya tembete et puis nga soke simbite nzambo ko tiro zana faute te nga moko na BBC nga pour comprendre renti à mon de base. Voilà, merci Pasteur John Batali pour comprendre. Alors tu es ming pour l'actualité, surtout ming côté na mambo église, de tous au monde ba pasteur nungu tout comme on récemment a ba vidéo ya frère Mike Kalamba ou apito ba qui déjà ote ko bebisa na moi sino bazala qui na penel l'autre monde ba vidéo na ba sex step surtout na likambo vaseline wana. Ndeko ngeza problème te. Botika ko gravité likambo comme si masumu asike pe kamu sabatu yango. Eza lisumu neti lisumu yaya amuta libosa pengo na église te même na tanga bible ba pengo fa baza ndeko nanga bozo sale ba chanteuse kaka ya pamba neti nga nazolo bakapo bozo tuna na logique penda n'a rien à voir avec nga na yebeka attaque chantre moyembi type comme côté ya bongo ndeko nanga na loba no polele na zaona te pona za lokola arbitre opesa ka faute na makambo biso to comme na terminicité na loba no polele Amut, oya kwesi ayebi. Yo imango soka tambola kibo mabe.
nzamba refese pour bato musuba so mayele yiba na ona mukili ko sana avantage ko yiba na makama nzambe te ego refese na ba no polele est-ce que likamba liboso be pangu église yango wana et bon ba passer ngana mona na ba photo ba tindira misusu ya mabe et la tika ke boto sanzambe na ndenga bengela bino combien de pasteurs à part ça ba kuma ko somba mapamboli ebele na sosongela ngata 100 fois na lobby ebele apesi mbongo pour convaincre que muto comme aveugle tant ba ko ya sali prière abiki tu wana ka po nini ba pesa lokumu ke passer à lokumu tu wana ebele bandimi boelaka ko kumsa passer tina banda yo bala to ça passer na limite ndenge ça dadi alobi oui dadi ko loba mais ainsi dit l'Éternel ya ka l'air nyoso tan tala bato bakutana ba ange fara ba loba ba prophétie ya ngulu te ngana ko ça église na ba bino likola sentiment au moni 2022 ka to koti boko bonga bino nyoso nzama za tombola 500 li pambola za particulier boko ya 1000 njongane na 2022 ba bika misa comment yoka musu sa ko une église na 2022 yo lobi année à bénédiction mais pas nzambe ngala tingana kota na kwata ke yoko bonga na te fo nyoka mana mingi so baninga ba bongi mais passer lo ba ke photo bonga no pia na ni faute nzambe to passer pour comprendre ya moninga na lo baka 2022 beti lo ko koti nzamba yebiyo musala na oboma nzoto ne konzo luka ko bonga eza yo okoyeko sala musala malonga bato babangi yo metiki ne loko te po bi ko batela te okosa musala zoba musala muko bato bazo wolola mena ko batela okomi mutu oya ko yatala ndenga moni ndako etondi ya ko bate mutu ayibaka na compagnie te sagesse ko batama na mbonga muke ko to likelemba moko manka papa base yozo ko chama soko na kicha barolangwa yaza na suisa tata plaquette TV ko tanda ko bana batala yeba ko te yako omemi vimbangu na oloba na yo biso tu toza na chance différent toya batu me mutu toza na jour na ye musu ça va bonga fo ba kabele na famille musu ça ta sali malamu ndeni na famille ba ko betele maboko te e belo moni bangwa soka zo futela mutoki na mo de pesi afanda ni appui mazana bandeko banda ku 30 akondi matcha ba camarade ba fana ke ndeko na fan so ndeko na lalika lelo ko mingamu bana basumbi ba besenga lopa oya bango basumba ko kiparate po nani se ko zo tianga kakasi manzela kende to yeba joy kama na pesa ba schéma ko konta na batu te tango komi na age ko kacha prince yo mo sa ba simba yo leader ate opolele netinga simba te faute na ngate ngamo ko na force kana suki na salani kamia ki sake kota na banda vitesse et ko créer accident zaka mo pandi 4x4 les boko client ya timbeli te ko le bandeni camion manœuvre boy ko bateka za na mpane pas ko futa su ticket te le baka bango ba so wele la vitesse ba ko sala accident ndena tele accident lo bi fona tambola malembe mais ma bango na schéma éviter ça comprendre ça comment dans sec mais bandeko bela basi bazo la limisa lo vraiment pasteur to fana non surtout ko to wana na ba vidéo wana to moni ser na biso zawadi ba makile bimi et ça limade bazo eloko ya déranger bato bango makila nini pour batila ke vaseline alors ni o le kione ngwani yo tala ba porno te afoko maboy mais to mola ba makile bima te la ba porno na tala ba porno ebele ezana ba technique basa ndeko nanga wana movema lokole salema ki ayebi est-ce que muta de verger ye to awutaki na libanda aboniko bakamsi fobolo ba ngopoleleti ya onga même ça mutunga munyezo yo nganti juge tia kata makamba za mo santo juge akatiri kamba violation akoti mutu 20 ans de prison pas violer moi tantôt na quartier na ba filming ba bébé sande juge na bébé ça bango na ote opolele na lo ba no clair kozala ka bon ba journaliste ba chroniqueur wana droit kotuna mais na zo répondre à tant que citoyen congolais esprit à Congo bo tcheli kamango ngambote akoyi sami eza makambo na soki nzamba reverser a changer so eza makambo akoyi sami aki ete ya ye na lo ba no polele moninga na kotika jamais kozala arbitre muto azotala na jijaka bembe oyo azotala keba po nga moko naleka na biyoma ti lelo naza motei kote mosusu na likiba yakisanga misapi natika mpe badega ndeko nanga naoloba no polele o mboka nete so azo comprendre naopesa bapiste clé yaka moki en ordre ndenge eza bato ebele omoni ye lelo mais eyomana asalaka kanga abima moyibi na 2001 ayiba na esengo na ye te pasi ya condition afinde eyibisa ye bobambelaki moyibi mais ezalaki faute ne te soki mpe ayibaka te ndakomi lelo te fi wana bota mwana tata na esengo na ye te
mobali alandaka akosaka ye maloba sukala mibali akangama donc mobali anga sakini ba projet mabe tango achiese masimi nzela akimi fia se retrouver na mwana ndebo bwaki ye ko bota mwana moko to mibali ndo tuli libela yeba technique de guerre oya koli simise pa ba mama leki bime kela masika na commune mususu la taroba muke bima ba bengo bota boniko yo yeba schéma ala passage côté là na église le zo kende to mona ba pasteur bazo be bana car na si chef frère Mike Kalamba to ki ba rimer ye na frère na Moïse Mbiye ba dégeze belé parce qu'on peut déranger bana mboke belé les autres déranger peut surtout ba chrétien ya rotel sous pardon ya rotel sous prophète Joël Francis na maki ona oti ko sala abengi mutu apesi ba professeur bimisi ba singa bimisi le roi nganga OK zaki makiona yo teke mona mboka pe le roi biozo juger mam le roi la citoyen côté la ba dégâts non so sala ma surtout ming na église pour mona ba ebelongo côté ba musicien ba to mukili ngai na kipaka makambo ngo te moni to zolo bananga na tala kate ya moninga na zolo bana vivre na Congo lo kwa Afrique mais na Madagascar na zali banda ya Afrique mais na kati Afrique ngapo ya pa na nga frontière zaka moko kati ise océan donc moni na beta tala na loba no fe na mutaye bakate lo kwanga makomi bolo ba même na répondre na monate na yokate na zolo bakate ke poto pese po makambe songa no normal ya ona jepsa moninga o kinga na kipaka dawa na okipe bango na nini misiki ba beta na kotia na bango saka mateya problème na nga ke ngamo ko zo simba te na kokipe ba tuko comment ya foye bako weza pays moko fo tala na peso conseil au moni vie to mona ba dégâts landanga bien au moni to kenda tiliwa oko mono ba mona kate oko la taper ber musu ba bambelo sa oyeba na biteke ya bango isa ya boete yeba yango na mwasi wana na ye na passer na kingani ba miyebi frère lo kumo ba lukango na makasi futaka mabe lo kumu tika nzama memayo ato yebi mai ne bala makasi so forcer nage okokufa soko yebi mai ne bala makasi batelaka mutu edinda te kengelaka mutu tima yoko memo place memo toko mona matichoka okangi ngana yebi ke elevation nzambe po tomba Alexandre na kwata soki o akembi pe na nzambe soka tomba mi po songa na shita banga makasi poko tomba mane uti na boye soko moni ba misusu bazore nyetala nzambe azaka nzambe bible ko mema ngo te imosana misa molili oyebi bazebele na mona moka sote ya bible fa matate ya melino noir oh mususu ameti 2 bières mutu ezoki na vertige abombika bazoka sokoli monoko tango telema yoka barema dadi oyeba mususu akenda akoti lilanga na lolem après des fois abika nani azana na ya ndako ndo futa ndako pe pesa na lobiteke mabe ngana zote ya ndeke ba original ya nzambe baza bandime ba kopengwisa mele pona mateya ozazoba ngana kotika la kopengwa te pona motei na yela mokili motei te na ye pona kota lola tala na sambela nzambe pona bonga te na sambela nzambe po masumu eleki na changer na koma mutu mala ko bonga na nga ekoza prophétie te vraie prophétie ngamo ko longana lukela ngana bomba bongo na progresser ote okona tala so memi fino na nyamu na bato kola na bango ba koto diabo ke baba fiti nao oko ina mama na yo oyini ba petit frère nzo rende fois enseignement comment mutu natanga pierre ba mona ma belle famille te kaka so komi na mbongo te ba inaki yo popi mela bango ka ba mingi église na boy te so ke église pesa mabonza pesa dim mais na matea oya camouflage ko saka pa renye forger kolo mukila te ya pesa na ni faute même moi si andumba motandumba baka nana sala masumu tabambe libanga comment ba ninga bobimisi liboshi abino bobombi tu lo kwa sanya mapa oya bino na kifunda bokangi jamais te ya me vérité moninga erreur ndeko nanga na ote moninga challenge numéro 1 talaka ngamo ko so na piaka na boyaka kusukola nga nanko wana saka ko piaka oh na okay wapi na piaka lendi na bina usuka ka jeudi nzota ngo yana na simisi nani nga pa mona nga fo na lumbeli yo kolongeza nga alors sakana ko ngana ko tsa nzoto mitife au sali bokola ntama alobo 5 jours atana zimbongo ma alobo la ndana koma courage ngana nazo sonisa ngame na anga moko nanga yo ikomela yo sakana yo so kote moko malewa diata moza 10 000 na poche na yebisa yo technique de guerre
na kangelinga mutema pona comme sanga malamu lobi babiso na puite mutako kabelanga zate kopu pe ba mame et bimisi 10 000 francs na kota na spectacle na la soso na madesu ba mona nga mutalo kumu me na poko na chite non kotambola ya budget dokola mbonga bimi 17h30 nzale komi à retourner nzana nga comme le roi ya prolongation on allait ça on a 1000 francs sur qui 1500 le bana côté fier 8500 batama na yebisa yo tala so yo kinga bar poto ya vie au pays moko soko zama sekyo tala mboko yo okitambanga lokwa kapwepwe odimateke yo komi boya na kitala tala mosana mutute o ngai te yo sakana oboya yo basi ba transfert yo na kati yo moko tala oh na lo bano ya ngana la mugana tongo dikofe boko kangama nzalele ki misisa lo ba misisa ba beko kanga diko ngamo ka boyinga kana ele ki photo sa to longba c'est photo dai yo mo ko miyo yo mo ko ma na kangi dikofe boy na tembe na zolenga lo ndre ki sa bitumba nzalele ki ngabi o makamususu oso bima na 10 heures matana manga ba fase poli ya mobesu ko lupa nzote wana nani muyi papa koko ngai banyame tungisi nga mingi yango nazomela kisho yo nzo ande charger ba manga po dala bandoto ezali yana pongi olali musuka na kacha pongi mo santike na ngina ku na kufa pongi zo memo na pongi mususu ekeba yo yebelado oni mamenga nazo kufa na pompi chance na zana ba sachet na nga pembe na gumba loka mikanda leta na ba sachet pembe ata 8 les oka remplacer carte électeur na kena moko na pompe na charger mai na tobelo kwa biberon na se o so mona volontaire mai exactement vider tous les chassés stock so baluki mukiyo ka libumu tundu kigudu aquarium nyama libumu so sa ngaka tina kingo wana okay wapi ozo melo kwa soi zonga omboka tala so comme na niveau yo ko batela 1000 francs omboka te ya kolanda ko seka batu te baka te oh tana bisa zo chatem wolo na kenda konje pa bandeko bana mike bale kinga na ndirasa kolia ngabi komanga mkono kinzela ti 14 bana bazo saka na ka bazo se mais côté pe ba meliti na monité donc en temps to fandi ba bike mo pa yo bazo kimanga moko baokabola mapa na chambre oyo akoti amela pangusi munaka bimi loko aliete elongia mawa njoka tolia pai na kati nga mukona zota njoka nde ngoigo ngaba nde boye ta on timbela ki poa ipango assassinat omboka tala ba iba assassinat ya omboka teta na ebisi yo o zamboka moko na peso ba coup d'état nango pour prévenir soki indeli okokanga batu mabete kokosela pe pays te Congo déjà dans la campagne nango. Congo c'est la fin normal aussi la matam rolemba. Congo c'est qui na gauche qui est droite. Mutroko langa batumba Congo baita bakalinga yangani nini. Sia. Na fin de la PTV pour na pays. Na robele soma pas. Kopi nanga sa wapi. Ngaso na zuite faut maintenant que tala tata moi sina mama leki. Yo menga na zana mikanda na poche ba adresse ba ndeko kwa carte de géographie. Kope rupe waza pembe na ketala yi. Na kosika na ko tala bino kala ndoka nde kopi na nge bebi na tondi ata awa nga kokosa ko mema bana nyonso oya koli ya yo comme si o mwana locataire ya kokana yo affection sala yo bomboka ona yebisa ba périmètre ya sala na mona mbwa na ote yo polele ekoma po yeba ki ozo saka na Congo lokola Congo etaleli yo zomona ngo lokola zoba keba na Congo o mboka moko trahison total ko lande kiri ba pia ko mbote te poza courage zanga de mo batimbela ba ko tongo lokwa muselekete na ibi mboko batu ba ko potoka bato pesa bango 100 francs bato kabela nde ba ko selo renyo comme si jali ya licho omoni ye asakana katandenga su asuki congolais na lo ba no frère yo moninga système akoba nalia te poseku ekuba koba mama na jeune ba banaka po bango tu mabele bimaka te oya kolina nani ogoyeba après ça ba piste claire sakana oyemboka biyaya
yo kanti nyoka ta sanga maboko tanga karesaka mwasi asepelaka te karese kuti ya nyoka eleki ya mu biso toana maboko mais esa mabo alors ebimelaki wa okoyeba napesa bacour d'état oyo eza pays moko ozonga giga koya mokili biyaya te mutu to azosouffrir même bataba okamaka te taba na kati matiti mazoganga bebe matiti oyo eleki mingi ekomi lokola kao oyebi kao taka babenga yango nini tabazolela me ndeki bochangenga matiti oyo nali otro nalembi zala wana pays mbwa mosoko omona soka su mutu te mbwa ata moni moyibi kota oyo lupangu te mbwa azolingisa mutu ozomona mbwa amoni mokolo na soka mbwa seke openda ndenge nini bandeko na kweli wapi ye lupangu balambaka te obengi mbwa azoca tika ngai bobimi tongo mbwa tumolisa porte ye pabi bozongi na poko ye paso akoti na saka mi ekufa la miki mokila kaka boye na ape fatigue toti bakopi yaya oya bino kutu pembeni ya ngati wenza gambela mbwa mboka oyo eza na tala omoni mboka oyo sakana banyama barevandike droit bongo bato tala nakoso te soko ozotimbela mpasi ya kongo te tali yo aveugle kuta amonaka te mazosentir ke nana aza koto akimisanga mboko nakenda ata pays mosu bon yo moto akotala yango moni 2022 mutu soko okabi kondima na bato okwei manka kokabela o bato te bakotenga miso vi na bilobaloba zala na position moto atia o nani nzambe ntina aza lelo yenda salinga ningi okomela bato ngai nakomelanga te estce bato bazwa bato tu bakendaka église soki parmi bo basambelaka te mpe bazwa nga mpe nakotata na nzela wana ya facile oyebi nde kobomba te olingi onéglige vi na lero okaki eza makasi 10 000 fois mpa na okafola okozela mpe $100 okozela wapi kisasa bamanka oyo bafamille nyonso bakabaka su te naoloba na yo kendo tala ndeko akopesa masolo ebele na sokaki tiko na resa tike akanti o mboka te naoloba na makama mike osoki ndo otala ndeko ntango okomi be mwana nazobima so ya mboka tumbango ikeyanga bitqui aosimboka na loboko bitqui oye kolia me batrésor na tike oyaki nango otali pende atina se moto mbandi efaki na change ata 1000 ba 500 yoka bango mpe batindoka na match pesa mwana na yo ondire mata na ataki yo mpe kaka na sena kaka ma mwasi akazokende ozojotelo na mokongo ata oyepaka pasi teka 1000 yango oyo bakokosa kendo so babiski moka kolande kuna botoli mbongo ekolo ebimi nayebi jango wana ozobima oyaki ozwa me bapiye nzela okomi tamula yo ndire nsele omona sache ya vivre bato babwaka na fulu te sabo epanzana mondela bosanaki dollar awa te makanisa mabe okomi liboma se osimba kisi bakifunda nyonso kopanza okoyeba o mboka yaya na mata na wago mpona kolia bamanga etika na wago yo kutana bakopo na matete yo na mata wago oyeba manga wana ezaka tala minene mokokoli ezoningana yango moko na kati soko tobolika mokebe ezofula lokola pompi telema elembi moto akosimba yango aza te wana bamanga nanga wasonazonga ikolanza nazokosa moi soko lio misato nayesa moninga yanga tozalini o soko liango misato eleki jus eleki sucré pe frais naopesa bacoup d'état pays oyo mboka te yaya oyo bato baosaka na vie natali bato ti baosaka nako pays oyo na lere oyo oza na mwasi moto tia vi na spectacle mwalikamke toke nganda ofoyi baplace ozwaka napekisi te po moto lokola ngai na periode oyo nde nazomona mame ekenge nga mbongo nanga voma esila na programme abadi naotia penda 10 000 fois oyo 2000 ya lundi 2000 ya mardi 2000 ya mercredi 2000 ya jeudi nete so ozo comprendre nga nasaka spectacle be nafandi elamba kuti ya pamba nazoboya sava kuti ya monganga nazoyali mo nazoboya kosomba ngo perte savoir 100 francs tosokoyi basani tosokoyeli mpe bato to eza savon yo savon nini ekomisanga nani savon nini nakopakola mpe ekomisanga nani kobwaka 500 na gaspillage savoir 100 francs kati etikala na besukali ya 100 francs mapa 3 ya 300 kosomba mapa moto te
somba mapela apesa na kilo kwa remorque o mboka na bungi ba shoy yeba Kongo ya po umela ngana mama na ya bisayo bo memi vimbango oketala mutu bakabelo 4000 yoka ndako za taxi wapi yo wana kopa malongozo ke mbangu na ndako salango neno makolo na moi na ndime kivoke na tondi no na avantage na 4000 tikena za su bisilaire moi ekufi yo batea bino o saka na pays o pambola matin po pambola ma force en esprit dire ko li pambola za calcul checking ko bomba moi c'est ça budgeté checking ko vivre soko linka moi sina bana mbongo tondo zo bana bando tonda mobala malunga mabena yo moko kotino maleo memeli masi ba poussière obunga ita tondi na maleo azo sa mama lamba na bana papa ko pesa nga tournevis na kanga soke on dirait bayer Ndelo obunga mtatu mobalo atende kubungete asenga misala pa yakana pa una tumolawe baby bolole na zo salango yebisa papa chera pesa nga pince nakanga soke ndoka ndelo locataire futa na matata mazobo msanda ndako kotona ne salinga boy na bisa yo po basi pa mikolo so pesa ta 10000 ka kokosi bata kisasa na yebi bango balingi libala me bamonela mibala obunga mwasi alingi yo te asengaka mbonga wenze bakomande ebele ere kotyelo fufu ekomi ya manka koma mwana sisi konguluma sika tambola na fufu takitisa na mesa sakweya trahison fufu papa feza kilo sani ya papa taliaka moke feza toujours na bombe sani soko lambisi soso fo kuta batolo koma yo kolo ndako kuta mapapu na mapeko ndire visiteur tolo keiwa kotuna te basi mabe na oloba no polele apesa confiance na baninga po bataka théâtre sika moko mame elali tinda sani obala député na oloba no makama mikea omoni mibale ebele bamona boye na mabala abala mazomona singa na kingo alobesa te trop tard bana si baye biloko ekolala azotinda batiela papa ma ya ti mais misunetkai na nzu otikala nango na nani or mutakendaka bimema mema faut charger badi posa la kilo tipo pourquoi faux momi naloba na bino polele nga pona bala pona Georges loka camion kokoma penda bandundu oyo penda esa kokoma tina capitale ya bandundu ono Georges ko Georges moi siko kubala za bia bala te ba se banyama bakanga na mapangu te me ba besitaka mibali koleka biso bato so utana moi sia faux pour ya winiso famille na yo mama na kolinga to kabila ye baleki no so baye bando telema libano ndire ba ko senga nyongwa mapa me ba oya ibare nyanga na ndako nebi bango mwana mobali zo ko mobala zo bate jour à mariage ti samedi akati sukite ko tambola kambango ndire moyiba ko simbo wapi bakasi boleki nango eza ko tenini bocha kuna me telesiko mwasi akobala déjà na kacha salon bache manzaka lokola koi aso pepulaka ndeko nanga tolongi wana mobali kwa muyibi wayo wayo wapi bakasi libaso te danger zao mobali ke mona pas passe c'est tout bas so bakosa mibali na ba 3 mois français mobali mo aloba akanti masa commenter entelo bolole nga oyeba bala ngomo na makam ngakola na manete ote so yeli bala na leki nganga na bikila sakana ko so balinga tala okombana nga okoyeba yaka libalo mwana makam yo bakomela wenze na papier ndelo kobunga sakana même maya komela 5 salfa ko senga muninga bokene wenza tikelonda ko makolele kimi mingi oso pe ma 4 famena kolia pete pour moi retungisa yo yo sakana est-ce que le papier komela li et puis ça descend so mandemi papa kukwa teka na nzela sima bandembo elemba wana et puis biloko ma cher ami côté ba camion utaka voyage tala na ba mesa wana biloko to ezaka na argent na moins cher na bi wenze bien fufu nanga ko somba munini te somba ya bikedi utaka na camion et ça na ba mbuma masa so ko nixe ça donne avantage ya fufu masa ya masa tala qualification pour beti demi finale sa concertation yo kutana ba kopo yo o me mbang ozoko tala oseka non ya biso conjoncture à Congo bolingi Congo te kaka ngai te na kokoka te bokufa kapete ka ba plainte o mboka
Na biso vérité. Ah oui. Ngana kima cité pour na bapaya. Biloko là na nzingu teli ko la bapaya. Banda bale mukolo moko bakumisa biloko comme chaque jour ka 2 jours oya leki. Nangana le kabene kana pesa bino mbote tia ko zela ma fufu na mo. Na bi commune ko bomisanga na kenda mitende. Yo. Pour kotala nga 4 camions, ezali ambonga kolambisa. So kotala nga sangoka moko mutakufa kito fete za na famille. Pona kolia kolambisa na mbongo atike koyepa nanga. Yo, na yeba bino. Oh mboka. Tala aussi. Na pesa ba piste clé. Voilà. Et puis ça batu bazia kotala baleki lokoso ebisa masacha ponduka basolo. Ko ba dunda bololo bala pandako. Osomona mo paya boy pondu chaka muke chela ye. Oyaki nango, oyaki pona ngoti. Zonga nango yo. Osoboya pondu. Akanti mabaku. Kabola ngo pe na poko kote mulile eza papa kantoka mabaku. Adunda mona makamu. Solo. Otongo ina munoko. Okolapa. Na fufano ko si satin. E koki boy. Otoni te moba. Na sa mutemo lupango assassinat. Okoyeba. Yaka deux fois. Et comment ole kakate na ko yaka ndamba ko sala okoyeba. Au moins makambu na lamba soso pour répéter na quoi ça qui fongola awa oh mbokate o comprendre ngo la piste clé sakana ko pas matoye ayoka au 2022 nana olela nani yoko la biso to konda trahison biso to ekenge panga batebele ko lamba ka vente ko bima oni jaba na nyuso mikena lupango na kosi so pimeli bango ko minyongo na nzambe. Elle va au lamba, c'est là que le gars a démarré. Tous les bandits qui montent. Elle est rebelle à Bela Senga Bango Makala. D'abord Makala Bango déjà, moi aussi Makala au piler le pan. Dans le lamba, peut beaucoup la nuit aussi bolia qu'il a. Pour kabate ou alingale kapeme na biloko kosa ko yemba pour kipe masolo na ye te. Chaka nze mwanzami. Tami nze mbona kaka. Kopi mela nga yango te ko bamona pena bolola nzala ye yo na ebisa mutana mboko foza na technique ko kola tana omoni mboko yo nga to koza na yo to sola soka bango tela nga mbimbi baba de pose komi akanda so bikande ni isa bongo oh ana yebite yo mama oh nini c'est fait revendication droit tant faut faire ya ko tuna te yo mboka. Non, personne va piste. Sakana. Mboko foza maele. Tala. On comprend très bien. Zonga giga. Voilà. Zamba pambola. Elle est là bien tout fort. Vraiment. Quand on a solo ba, oh eleki. Tokoti 2022. Soignez vie. Ko kabela ko ndimano pa batute ponza mbasalo na mutute. Oyaki yo moko ko zonga yo moko. Ke ba na facilité e bomisaka fa. Kozabi senga te obi mutunia ko corrompre te na mbongo pesio se peli menzoka yibio makambo ebele bongange koche ebele po passe koti mingi na lo ba polele salela yo na vérité ba chola yo molia na fa normal bima chelo ngina moyo ko ya ko wolola wololi mais ozozo nzamba mona ko bundina po o récupérer ya moninga na chola kanga te na kotika la kozala jaloux nanga jamais simba te ngakolonga na simbisanga ninga pa yo kanga mabe azongselanga nga papa kuta botanga nyo saloba nanga na yoka te bongo bino na koyoka nini boniko nebisa madame soko linginga Tokyo linginga te kende nana misala malonga te mena sala kan tout olia ko senga bisenga te soke mona no ko senga te na pesi yo ngana ko uta copie moi ça yebite na 50 000 ma zo 30 000 lamba 10 000 cha femina kesi musu sakana kumana ka moi ça so lamba tala secret pembeni muba inatambola na lipa pe kata na kutu na porte lopango mais moi ça l'air kitoko lokwa mondelende ndengeni muba la ba courager batala ma carotte chercher ya sona na mbonga mame poko kokinga mona kote la ke wenzo ndira avance oh puis à 3000 salati basa ki sasa 3000 ti ngana bungi 3000 za na affection atana kenda wenze kala 3000 na poko na gambeleza kana valeur kota ka wenze pele baso beta sife po bakanga le marchandise ko mare kwei montant réduit kokota na 3000 bina biloko 13000 akosi batutu bakotuna makoko sasi wenze bende ndengeni baka mobalo ndebi opona makasi mboka ngana banga banzinzita ta bazingi musuni
intimidateur. So ba koti moto virus nyonso na maye, wo, na yeba bino. Boko trading ngate. Tala. Sakana nga. Note kisasa. Note vérité. Longola mapeka mine na Congo ko kufa avant. Ouais ça mboka humilité. Mbongo muke kolamba muke. Mbongo ebele kolamba bebe ebele. Comment osanga frigo juma kopo moko masacha to ndungu na moto ndira anniversaire. Ba publicité sanga mutuna makolo. Ngana ngaka te fufu elali babwaka. Buka zonse na maya mo ya moto affection. Ba yebanga. Ava bakulumba fufu chaque poto na kopo balungo elanga. Bonheur. Na boyati. Na landaki sinda na buru kutupo na covid ceci. Zonke sanga na poto po kilo ezonga. Yo. Ngana bishitala o mboka. So bi technique ya kolambisa te ko sila nzoto kwa bolole. Aba kuku ça va ko kufa ko kata na yo. Weza mboka foyeba. Na lo bana ba pise clé. Si. Ngana senga ba chakula imbwa. Lokwa mwana muke. Lipa nanga. Na chaka na kopote. Donc ngana kata rapina na madame asenga poto sobi pe na sani wa lokwa beba sika banga lisai. Me yanga. Na katkati mapa na soboka lokwa ba nu. Lutuka. Nota ba tuna fenêtre kwa po yate. Nota na robeta bena tena milima na bima libanda. Oko pilenga na lisola match ya politique. Monsieur se fongwami. Non, il a menti. Oh mboka. Non yebisa yo tala. Oh mboka. Soma mtapoli na kukosana adama gite. Mtadama ataka. So ngaka mukamka. Ah. Ezaika bongo. Asuki, pour kosanza muchopo. Ezaida lobby. Oh mboka tala moni mboko yo, boko bela biso toza. Oh mboka bataka, na yebi Congo. Yo so matin na biso koseni kibaba po futate. Na sala ngomba lebele. Na talimina nga na kotika ngokende te. Na changer kiti. Pour peut-être aux agito sur là qui m'a solo tout mon accident. Reste au timbre na kicho. Na ko saka maman na sanza. Eh les cabo ina quoi? Premier range ada où? Yo. Ada. Baba. Mile kende na affection konga mokate. Kala. Oh mboka ba leader yo. Konga soko ye normal ko lela. Ko tamba lo comme ta kufele bembe. Ko bête maboko nzanja ka uzi sangwa sika nzoka nde nzala. Mboko fait si ma faut technicien. Net ba biso. Taka des pointes. Soka mupepa mbula linge bare bozo ki makake nga soka nolupango ba mange sala mingi. Pona osana mupepa zo kwa nga na solo. So esa mukena dame soko mebele na zui mesa na tande komi mombongo. Oh mboka. Yeba Congo yo. Oye sika na moni ayo. Nzamba pambona. Merci pasteur. Donc il y a vraiment la souka qui a ce mot rare à balinga romingi baboli na biso na moi constat basala qui parce que ba mona ba pensana ra to mona ser na biso site ya kapachi sala ba tembele ba moni retour na qu'est-ce qui s'est passé pour ça là absence ebele na absence ebele te bango ne bazali na absence nga aboye to salite na zana rangi na mutute na ba rappeler ka bas bien donc bino tout boya ndenge moko exception ça raté pananga wa ba journaliste à partir na bino ba batala ranga non na boy bandana moni faut que ba vie comment na mutu somote na le biteke ye quand bande na vie soko quand même mutu pas le kambongo ogumba melie ko le kanzambi bangande wa pesi opema mutu tout monde normal pesa mutu valeur wa mériter si tu as mérité valeur pas ça bien na ina poto na galera ki atindela ngambongo par rapport ba journaliste moko tatindela nga na ba polele à part ba connaissance nanga donc ça bien na lo bana ndenga fait mon frère au moins tu na l'air moko faut yeba valeur mutu kopia mutu valeur ka te soka bongi kotanga malama mutu pete soka kufi même na famille ba omoni azako azanga tina ke stikae lokwa zo kufa te nzamba ebiti o mwana biso na mwasi aboti mwana tata e atoko boti mwana tata tata na ngozangi mbala o mwana mwasi andumba ta juli bala lens que le kamasi a verge atuli alors bate ya bino boningini o tango sisi fufuka na ba français mo ke libela ba ko benga nga pona tanga te ba wa voyu tout le monde genre pas nga zo ça peut fufuna tikabité na quartier mutu mo ka fandaka pani na pesi solution na bande ko tshela ka mutu na vite vifo mona mutu c'est kande bembe o azotala vandanye
to mona ba bien kota tina prolongation e ba kenda na coupe yebi vite bochola ba tuna couper na tricot loko la bi français ta tangate combien de basi ba koti ba ventiler na ba famille loko la mbala wa lobi na français akamo na anglais my god maman na dit fiancé akamo na anglais na memi entelo na famille ngobala piaga rien car ma solo ma projet je vois mon na TV moi ni écoute les gars qui na bagage intellectuel hein il n'est pas intelligent pas ma soeur qui c'est mi kuyo ba combat français sambo Romaric Iber Igor ogoyeba ofema tu vas mi bali wan intimidateur bobo ya biso ba combat nduzi ba polo or biso ne ba to sunga ndako ke yekende côté ngana makarote c'est ngana sachet ya noir ya viva so na kitso fongoli bena ba locataire ba ko dongola po ndu mutamalonga ye yo metala mobali triko pa ya pa ambassa cravate le budgétaire yeba chez moi timbela coin voilà bolandi français beaucoup na faux pour Zamba pas moi. Voilà, merci pasteur John Togo, c'est vraiment la souka bat batalio et peut-être so ba dédicace ezali na batutu balinga. Balinga batutu na chaîne biso ya Concept Tap TV bo umela, bo s'abonner massivement na chaîne bino. Yo mo pende konanga. Voilà Alex. Umela na pesipe kuna mbote na Lotis Malandi umela. Batutu bazar, on de tole pete base. Mais on a boyebi plus 243 84 75 18 112. Vraiment Ndekweri qui manzaka. Merci Papa Manuel Miyuna. Umela Marco Loco Batikayo. Ndekonanga Maman Stéphanie Baz et puis chaîne Abisso Nongolbaki Concept Tap TV. Vous s'abonnez massivement chaîne Abisso Nabino Tolela Bino fort. Vraiment yango bas vous s'abonnez vous liker vous kota kota tous ensemble. Voilà. Merci, c'était la pasteur John Lité à Pete. Binomo boki maté Nenge pesa mi abombi telo binyo so nenga mesana kolanda. Vous partagez vidéo pour nous soutenir toujours. Chaîne Abino, grand merci na abonné na biso tout. Merci na Lotis Malandi designer derrière l'image. Merci na maman fille maman Masolo papa Odas Milandu. Merci na Jojo Mavungu na Katsa France. Bienvenue Masulama. Guilain Lucinzu papa na Guilain na Katsa Cape Town na moni bongo lisusu. Mon président Fleuron Piana papa na Fleur Sim Piana. Ya fondation Fofme na moni bongo Alain Chouza Muluba ya Valère mon vieux Philippe Kandi Amisha Maozo ya Guilain Bopungu na Katsa Bumbashi l'international Alaba pourquoi pas toi Nancy Dumba la reine de plus 33 ya moto Nathalie Ramazani Antitache Mosi Nzambe maman na Maïla Onyamote ma président William Ikona na moni Henri Baku na Katsa Brésil mon général Amos Mifilo King Mystère Temple na Pesombo Tebele pourquoi pas la prophétesse Laure Matondo ya Baleke Belé Myriam Kamasuki mi amour na Pesombo Toza Telme Belé Nalela Bino a trop beau partager vidéo. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.